Mbote ba internaute ya 3W congolocolenews.com. Les lotosa Nanjili, place Sainte-Thérèse, comme convenu. Ndenge bomona ki totambola ki elongo na dynamique ya opposition pour na kopé sa invitation ya grand meeting oyo ekosalema bongo na dynamique ya opposition na bandi bokomona ba drapeau ya ba parti politique nyonso ba drapeau eza bongo ya FONUS ya président Olenga Koye Kambemi Nemery Okunji bozomona ba drapeau ya MPCR ya Jean-Claude Vwemba bozomona ba drapeau ya Union pour la nation, il y a Vital Kamere, Ozomona va rappeler, il y a MLC Kambami, la maman F Bazaïba, Jean-Pierre Bemba, Ozomona SID, il y a Martin Fayoulou. Donc pour dire que opposition Nyosoba Sangani comme un seul homme. But objectif et un meeting au Ezanini. Balingi Batali, sa population était mandat. Ya Mokonzi Yamboka eza une fois renouvelable et Sengeli était Tata Mokonzi Kabila avant d'alisusu na ebonga oyote. Balobi lisusu non à glissement. Bapesa et moi pi photo makoki akenda lisusu 3 ans au-delà, il y a délai constitutionnel. Il y a un point bakolobela na meeting oyo enrôlement il y a ba nouveau majeur enrôlement il y a ba peuple congolais nyoso bauta ki Brazzaville o bauta ki bapipa yebele bazaki bikanda nyoso ekoloba manakati ya meeting oyo na bandi bomoni sensibilisation ndenge esalemi malamu. Peuple congolais à répondre positivement à l'invitation, il y a dynamique, il y a opposition pour na kosala grand meeting oyo. Natiki bino Bolanda, tokutani na bino juste après pour na kopé sa bino ba détail mususu matondo mingi. Merci. Sécurité, sécurité, sécurité. C'est ça la personne de Bino en podium. Ici. Bon, Matissa va drapeau, pendant ma mort, et ça va monter Dolola, pour répondre, Baputa Kibiso! Baputa Kibiso!
Kasi Nzambe azala na ye place na ye ezali na Congo akokuta Congo ya bakoko. Alors tozali kokanisa mpe Jean-Claude Muyembo azali mobali libéré. Mosusu azalaki na biso awa biso na ye Christopher Ngoi Mutanda azali kuna asala na ye eloko te botikela biso ye bima obetela ye maboko libéré Diomin Dongala Diomin Dongala mwana mai mwana mboka boto etonda ye babimisela biso ndeko aya kosalela ekolo na ye bobetela libéré tozali mpe na Fred Bauma bato ya filimbi na Yves Makwambala bobetela bana libéré tozali mpe na Vano Kiboko azali mobali afingi moto te moto ya Nzambe bobimisela biso Vano Kiboko bobetela ye maboko libéré et puis tozali na filme ya Ngambi Eric Kikunda mosala na bango nini kuna basina kozala amnistie fungola motema libéré baétudia misato kombo na bango Mosos Léon Bangomi Sazinga et Bokuru bakangama na ane bana klasi baétudia bakanga bango bandeko libéré Kiaviro Ernest Kiaviro mwana mobali makasi yepe bajindisi libéré et puis topesi Nzambe merci mwana ya mama na biso mama Eva yokaki mama bakai kokangela ye bandoki bakai kokangela ye mwana bakai kokangela ye mwana na moi oloka na moi te papa ipekisa mi très bien ngai na yawa likita na biso ya lelo eza na tina ezali mpo na constitution na biso maboko tokangi yango na fungola cadenazio na cadena tofungola te bloc cadena toboyi makambo na mboka mamboko to bloc bana Congo soki omoni moto asali double cadena alingi makambo te orukaka makambo très bien bolongi examen na bino oye bana RDC oye na sopa na panza na tobola na maniola na lisama toi na bino nye po toye koloba makambo ekolo mboka na biso tolingi mobulu te toluki kozwana na bato te probleme na biso mboka na biso ebonga yango wana nakobenga balider baloba na stock na biso ya opposition
Balidere ebele. Bato ya mayele ebele. Oh, ya biso tola bato mingi oyo bakoservir peuple. Moto ya liboso tokobanda na ye. Tosengi mama Eve Bazai Batele. Mulolo. Mama ya bana. Mama ya bana. Nayebi te mama tango akoloba. Igwe akolanda yango. Merci mama. Merci ndeko pona maloba. Bana Congo oye. RDC eloko makasi. RDC eloko makasi. Bana Kini oye. Bana Kini oye. Bana changu tolingi topesa nanu bino merci ndenge boyambi biso oyo ekotikala na isi. Mulolo bana changu. Bana changwa. Tozali ebele na kati ya libota oyo bomoni boyebi malamu mama na bino Eve Bazai ba Masudi mwasi na kati ya bato eza esengo te. Badongolo miso balingaki balalisa ngai pongi badestabilize biso ndenge boyokaki na sango kasi wana basanzi ekosanza po eza na bato mosusu bamelaka bango te. Wana ezali avertissement Nzambe apesi biso likambo ya Nzambe biso tolobaka na MLC na kanisi bino nyonso mpe bolobaka avec Dieu nous vaincrons. Avec Dieu nous vaincrons. Avec Dieu nous vaincrons. Alors ngai na pesa mi mamoloba na ngonga muke po batu bazali ebele na Congo ya mouvement de libération du Congo na lingina no na pesa bino mbote e uti epa ya Igwe Jean-Pierre Bemba mulolo. Apesinga kaka liloba moko alobi makolo eza na nzela. Ya mibale pona makambo ya mboka na lingina loba bato bakamwa te musala otozo sala lelo. Biso bato ya opposition tozali lokola ba policier ya démocratie. Pona kotia ordre esika nyamu elingi ekota. Bongo soki mutu ayebaka te place na biso na kati ya mboka ezali inscrit na constitution na article 8. Article 8 elobi droit ya opposition. Droit na bango ya existence kobika na bango. Les droits d'existence de l'opposition et les droits d'exercice de leur travail. Donc, musala tokosala, ba droit wana ezali sacré. Toyokani? Sacré eli koloba kosimba te. Toyokani, hein? Pe droit na biso ya conquérir pouvoir de manière démocratique, droit wana pe ezali sacré. Mutu moko te akoki kopekisa parti ya opposition o ezo sala elongo bani na mibeko ya mboka asala. Toyokani? Toyokani. Puis na ndenge toza na Congo awa, nul n'est au-dessus de la loi. Mutu moko te azali likolo ya mibeko. Toyokani? Ozala nani. A commencer par celui qui a prêté serment. Mokonzi ya mboka alapaki, je jure devant Dieu et les hommes de respecter la Constitution. Ça, c'est le serment du président de la République. MLC viva! Yango wana lokola biso toza ba policier à démocratie totie yango kadena. Mais tolobi boye. Bana Congo, bana ya opposition, bo pesa Nzambe merci pe bo mikumisa. Po lelo bato balingaki babunga nzela bakende na bamasolo ya kitweki bake ba Italie bake ba Espagne makambo ya kobombana lelo bango nyonso bazongeli biso opeta nanu maboko na bino nyonso yoka sekele toyokani bamosusu bamoni ke nzela wana ekoki na bango te baabandone bamosusu baklake porte alors boya bino nyonso na dynamique ya opposition. Opposition tolobi boye. Tango tozoloba ke président de la République, il est dans son deuxième et dernier mandat. Eli kolobate tozali contre ye,
toto fingi ye kasi ezali respect ya constitution nde suka na ngai ya koloba ezali boye rendez-vous na biso monene ezali le 27 novembre 2016 élection présidentielle na Congo oye le 20 décembre passation civilisée du pouvoir mais président de la République aza sikoyo akoki kozala candidat 3e mandat soki moke constitution elobi boye tosa batosa yo to répéter tosa batosa yo otosi constitution ekotosa yo tozongela tosa batosa yo soki président de la République atosi constitution elobi akozala sénateur à vie oyokani soki abuki constitution article 165 elobi akozala poursuivi de haute trahison. Merci. O baza kosepela batia maboko na likolo ne tokutani lelo. Malambo. Ope baza na kanda ya komona kelelo bokolo ya mosara. Biso nyonso nde tozali awa bashomer mboka monene lokola Kongo ebele bashomer o baza na kanda maboko likolo totanga bala kisasa mbote balobaki trop oh bazalaki 100 personnes oh 2000 personnes la capacité de ce terrain ici. Bote, stop. Merci, Boza va chômer. Voilà. Sois biaisé. J'espère que nos caméras à nous, les caméras des autres, et si ça va là-bas, ça ne va pas. Et les caméras de la presse internationale vont montrer ces images. C'est une fois dans l'histoire de ce pays. Remplir cet endroit ici, c'est remplir le stade Kamagnola. Félicitations à Bana Tchango. Minute Zamouke, Tony Kolobaboye. Tosangani Lelo, Yaliboso, Bana Mboka, Bana Yaseder, Zali Seboussa. Ceder, Kal. Le père Lobi Boye. Même constitution Lobi. Ezali 2 mandats à bout. Pierre. Toboyi, ba distraction du dialogue, et sa distraction. To démontrer qu'il y a le poto, to démontrer qu'il y a na lingala, swahili, kikongo, dans toutes les langues. Comment voulez-vous que nous ayons dialogue na ba chef coutumier, na ba musicien, na ba étudiant, na ba cycliste, na ba tunyonso, pona koluka mbongo. Bon, est-ce que vous avez antisani ou vous avez ça signifie que le gouvernement continue à faillite. Oui. Madame Balongwa batike la bateau bako kamamoga. Oui. Comment voulez-vous que bateau Congo mobimba ono pona osala calendrier? Mais Jean-Claude Vouemba yemo kwa kosala calendrier wa. Martin Fayulu kosala calendrier oui. Yo kosala calendrier te. Et la kisi ke bali ko na élection te. Sécurisation. Donc le dialogue pour la sécurisation de la kisi ke bino comme ba milicien. Donc c'est-à-dire, Bozali, na milice, il y a besoin de sécuriser les choses. Bozali, il y a un côté. Et ça, ministère intérieur, vous êtes. Il y a un autre petit mécanicien à Boye pour la mission opposition. Et ça, les propositions, la salle, na baninga, il y a opposition. Moko, Maloba. Oui, bien, en 1959, tant que nous avons l'indépendance, il y a Congo. Le cardinal Malula avait rédigé ce qu'on avait appelé les manifestes de la conscience africaine. Il est temps que nous puissions, nous, de l'opposition, de la société civile, et même celle de la majorité, puisque aujourd'hui, aujourd'hui, Tolandi, Baninga majorité, Moussous Walobi, Bangope Balingi, 3e mandat, Baboyi. Est-ce que on a sur opposition? Donc, on a moins de Sangekoti, mais on féliciter Bango pour la courage, Wana. Bamissou, Sope, Bazo, Kanisa, Loko, la Bango. Bazo courage fait baloba. Na manifeste na biso c'est simple. Toyebi que état de droit nde eloko tozoluka. Soki armée ezalité, police ezalité,
justice ezali te, administration ezali te, mboka esali nini ekufi. Respect des droits humains, c'est-à-dire kokanga bato pamba pamba ne batu olobango awa mboka esali nini ekufi. Tolingi koloba social, soki libumu mwa eloko ekoti te, eske okoloba solo kotanga na kokende hôpital tosukisi lelo babengi gouvernance balobi mbongo élection ezali te, mais soki tolobi lelo basala contrôle na mboko ba milliardaire bakomi mosolo wana ezonga awa boyete tolobi sika tokolanse appel pour la démocratisation mboka na biso ya liboso tolanse appel na président de la république ye moko atala likolo atala nzambe amikota la motema apo na nzelo ya lingi nzela oyo peuple alakisi ya okende na bosembo to aponi nzela oyo bato mosusu azoyebisa ye na litoi ke bakongole balembi ye nanu te te eza question ya kolimba kolemba te tolembi ye wana kisasa o balembi babongo likolo totala tolembi ye voilà merci tokopesa ye au revoir boyete yami bale biso moko opposition kosangana tosangani eumela seko yami sato société civile boya ko rejoindre biso yamine bino moko peuple congolais bo chasser kobanga boyeba keso bolali pongi mboka esali nini ekufi na pesi pe mbote na baninga nyonso oya intérieur o bazali kosangana na minito tozali pona kosukisa bapaya baza kolela ba adopte bana na mboka na biso awa ole bazala bashege na nzela ebele balingi kozwa bango na États-Unis mosusu na France ou na Belgique mais gouvernement a libéré dossier wana puisque awa chômage eleki en attendant biso toya kolukela bino misala na pesi bino mbote mingi na vote Biliaki Kabila esali nini ikoki Biliaki Kabila esali nini ikoki allez bon pesa Kabila au revoir pesa au revoir au revoir au revoir kende au revoir mbode yasuka au revoir mbode yasuka bandeko na ngai mboko yo ezali mboka ya biso mabele nzambe ya pesi bakoko na biso bakoko batikeli biso eza boye te eza boye eske Kabila akoki koya kokonza biso eske Kabila akobangisa biso eske Kabila akobangisa biso biso nde bato tokobangisa Kabila biso nde bato tokobangisa ndenge bandeko balobi tozakaka na liloba moko liloba yango nini tosa mibeko etosa yo tosa mibeko population etosa yo soki ozali locataire bayer aye alobi que contrat tosignaki esili okosala nini okosala nini bandeko na ngai ale pesa Kabila au revoir au revoir mbote ya suka bandeko na ngai tozwi lilaka wana ezali le 20 décembre le 20 décembre 2016 tokozala na président ya sika oyo akoprete serment oyo akomema biso akomema ekolo oyo na développement oyo akolongola ekolo na biso na bowumbu toyokani toyokani Kabila kombo na ye kokende soki aboyi élection bandeko na ngai tokosala ndenge bandeko ya Burkina Faso basalaki tokosala nini boyebi article 64 boyebi article wana elobi ke mpoto moko te akoki kokamba mboka na biso na makasi to pe na kobuka constitution toyokani Kabila kombo na ye nini
Au revoir. Comment Nini? Au revoir. Comment Nini? Au revoir. Merci, Bandeko Nangai, Nasuki Wana. Non, Bayebi. Ndeko Alebi Natanga Labino. Natanga Mobeko yo. Il y a article 64. Natanga. Natanga Nali Fanase. Balobi Boye. Article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Et ça va aider. Allez, on peut au revoir. Au revoir Yasuka. Merci Banamboka. Nzambe Apambola Bino. Nzambe Abatela Mboka na biso Congo. Merci. Merci. Soki qui bapekisi yo kaka. Angobo. Asala malamu te. 2016, le 27 novembre. Biso na ye. Bayo. Orange. Mukolo wana bozala pe ebele. Pour que akende esengeli kengana bino to kende na maponami. Yango wana opposition esika tozali tosengi enrôlement. Makambo Yasika Bakondi Yasika Mboka Yasika Nyoso Yasika Lopango nayo Nandako nayo Mwasi nayo Kulutu nayo Nandako nayo Nakoko nayo Namboka nayo Barabara nayo Mitingi nayo Nyoso nayo Yasika Bandeko na banza eloko na kubakisa toyokana eloko na kubakisa na oyo bandeko bauti koloba awa ezali mingi te na banza eloko ifo boyeba mboka oyo ezali na histoire na yango mutu nyonso na vie azalaka na libaku wana ezala bandeko oyo bakanisaki ke dialogue ekotrouver solution. C'est tout à fait normal na kosenga bino na kombo ya peuple mbuta mutu Tshisekedi esika azali il faut tosambela ye po tazonga na boka na ye po eza mutu oyo abundaki kameme bitumba na kati ya boko oyo boyeba ke lelo démonstration elakisi fait ya régime ya Kabila lelo plus jamais na kati ya mboka na biso toko connaître le kabilisme sans Kabila boyoki na kati na bango je crois bandeko mususu bauti koloba awa bato nyonso balobi na makambo nyonso bango moko babandi kolongwa moko ngai eza korapele ngai fe ya Mobutu na fe ya Mobutu tomonaki basigne wana nyonso boyeba ke degré mboka na biso ekomi lelo ezala na bafrontière na bamboka neti na Mahadi baza kolia mbongo ya Uganda makambo eza koleka lelo na Beni baza koboma bato tokomi mboka moko ridicule baza kobenga na biso na bamboka nyonso toza humilié na bafrontière nyonso. Nous devons démontrer à la face du monde que nous sommes un peuple déterminé. Bandeko nangai eloko na kosenga bino boyeba que chaque peuple a une identité, chaque nation a une vocation et nous devons avoir une détermination pour la kolakisa na mokili que nous avons toujours été des leaders depuis 60. C'est quand le Congo a dit non aux colonialistes que nous avons obtenu l'indépendance
dans plusieurs pays et États africains. Et donc on a conseillé à Bino Lelo. Et te Bino Nyoso, attaque peuple, bon à la neveu de conscience, pour n'accueillir que on peut tromper une personne ou deux, on ne peut pas tromper tout un peuple si longtemps. La nation a sa dignité. La dignité d'une nation, c'est sa détermination pour la démocratie. Lelo, bato oyo bazalawa, ba service ba renseignement bazale belé, na ko remercier bango. Denge bayawa po bazwa message oyo, bakendo yebisa Kabila. Ayeba que c'est peuple. Ayeba que na kati ya mabelo oyo, soki bato babandaki ko spatiate, ezalaki ko banga te. Mais maintenant, na kosenga bino, peuple nyonso, ko banda lelo, boyeba que tozo kota na zone rouge, ti na période ya élection. Date oyo bandeko mususu bayebisi bino wa, eza date ya fin. Mais ça se prépare à partir d'aujourd'hui. Nous devons préparer maintenant pour montrer au monde que nous sommes un peuple qui connaît notre destin et nous devons arriver à nos objectifs. Voilà, chers compatriotes, et donc on a zalaki na yango, na remercier bande qu'on a nyonso ba Congolais na mobilisation bosalawa, na remercier ba partenaires nyonso de l'opposition, na détermination na bango chaque parti à la kisi de quoi il est capable. Makambo Bakondi Yasika Mboka Yasika Nyoso Yasika. Je vous remercie. Makwenda Makwenda Akwiza. Debout contre Mundungundi, debout contre Mundungundi, debout contre Mundungundi, Mudiaku Tenge Ditenge, Mudiaku Tenge Ditenge. Bala Congo oye! Oye! Bala Congo oye! Oye! Maloba nyonso tu ya sika, toyoki yango. Mais, likambo moko tolobaka baba Congo, Luambo Makiadi mutatikela biso. Soki omoni ndoki, belela. Soki omoni ndoki, belela. Nalobi teke papa nangaki akoma za ndoki ya. Nalobi soki omoni ndoki, belela. Me ndoki tango mususu ayaka na elongi ya batu. Oko, ndoki ayena elongi ya mama F. Bazaiba. Tuka boyotala elongi ya Vital Kamerhe. Oye, oyo toye kolakisa lelo awa. Ezali ke tokende kosala yango na ba province nyonso. Likambo ya moko. Elingi kolobela ko nini? Moko yo. Lokuta eleki. Bomona mboka mobimba. Bozanga 2 millions de dollars. Pour na bosala élection ba gouverneur. Na ba vice-gouverneur ya sika mawa wana nyonso ezali oyo baza kobenga nzela ya ndoki bokeba ndoki alokaka na 2h30 ti na 2h35 soki okomi na 2h40 bamoni yo yango wana toza koloba pouvoir oyo mbula mine bozozwa mbongo ya seni bosali baélection te 1 milliard de dollars. Chaque année, le Parlement, Mbongo et Sotiaka pour la CNI, ezalaka 250 millions de dollars. Lelo na 4e année, il faut 1 milliard. Yeah. Mais ton moni bake kota la Cour constitutionnelle, Kabila bar, hein? Balobi ke Mbongo a organisé l'élection, ezalité. Ya solo, soki mutondimi mabena yo. Bisika sanction ezate kosala eloko nini. Olobi ngana lembi. Bata mayele pe baza mingi awa bomoni bango, ba gouvernement yango yo evandi awa. Botikeli pe batu ba yeko mekate. Ah! Boso luka sikoyo boye misu balobi o mutalobi eloko te. Kolobe eloko te ni kolobe eloko te. Biso to lingi oloba. Parce que to lembi, kotinda batu. Na batu mususu ti
bake kokutana bisika bakutanaka te bakosaki ngai muzola biaka ve mume kutuka na opposition telebika munu kwenda te tozola nge ve nakosukisa boye ya solo mutu na mutu azalaka na mabe na ye me eloko moko foto bombaka bana mboka oye boyebi malamu bamisusu baza kobima bauti kolia bauti komela soki nsambo soki lotoko soki lungwilo babondi kokende otika nakende koloba na mboka wana nga bayokelaka kaka nga moko obima na televizio loba o bapesa batu boye me mamona biso mpa na biso balobaka mwa basakanaka na ye te mwa azopesa biloko mamona mbwa kufula undu singa wana ebeti yo omoni ke mukolo abandi kolela mama na na ye mukolo soki alele ezalaka pasi yango wana mpona kosukisa mpona moni prisonnier politique na ngai yayali awa mutu nyonso azalaka na mabe mazalaka na malamu Maréchal Mobutu atikela biso eloko moko tatabo moko tatabo moko ekolo bo moko mama bo moko ebale bo moko mukonzi bo non après 2000 après 28 novembre 2016 mukonzi bo mususu avant Kiadi Kibeni na 2016 Joseph Akende Ok. Mokia elombe mobali yeoyo. Ok,ova. Bana Congo oye. Ya chaki tembe akokende obe okende. Asisi kokanga ba Congolais. Est-ce que biso nyoso tozokomi na kaso pona nini? Bana Congo oye. Problème Ok, problème est à mouquer. Il y a un problème, il y a l'égalité, il y a respect, il y a loi. Les bakanga kabiso ne wanga, tobanda na prison. Ils ont été. Oui. Mais ceux qui tournent au pays, koki, loi lobio kende, oko kende te. Oko kende. Loi sangadika kwa na biso ne wanga na bajob. Toyoki balobi. Bazwaka mbongo 250 millions batiaka de côté. Mbongo wana ekomi siko po ba organiser élection. Bazwi mbongo bako bomba ngo soki na photo. Eza boete? Boye. Yango bakinwa bolo bakanini. Mbongo Bongo ebima. Matata poyo mbongo. Bongo ebima. Bongo ya mboka Bongo ebima. Bongo Tolandi ba député balobi na loi na bango ke Joseph Kabila aza comptable était devant le parlement. Tobo était za constitution. Eza boete. Mais pona nini ndenge ndeko kamera lobby na article 74. Ya boy ko respecter mibeko à l'état, il fallait poursuivre Matata na gouvernement na bango tu bakende wapi? Na boloko. Bakende wapi? Na boloko. Buluo. Soki moto ayibi mbongo basala ka eni. Atala ye. Tomona ka o kuluna ayibaki mai ayibi motre. Prison. Oh, motota mais boyo bayibi mbongo ya mboka bazolinga kobimisa moto. Tosala na bango nini? Bakanga bango. Tosala na bango nini? Bakanga bango. Soki lelo nazalaki na tort, baba moki aza na tort. Mais lelo moki na peuple baza na raison. Wapi mbongo ya mboka? Ndimwe. Nazotuna ministre ya finance, natuni Matata Ponyo. Nazotuna na ba ministre nyoso, wapi mbongo ya mboka?
soki mboka ezangi mboka ezangi mbongo seke mboka wana mama kolanda na nsima mboka ezokufa bandeko na ye bazokufa na este bana Kongo bazoboma bango bazokata bango masete me soki oza na motuka po toza na ntango mingi te pine ebandi kopasuka ekomi kolela pakapaka mopepesi basalaka nini bashanjaka me Joseph Kabila bazoboma bato na este bazofuta bato 70 000 francs par mois banzela nyonso bazokosa biso babongisa banzela partout nzela eza te eza boye te eza boye bana njili kaki atala sikoyo boulevard Kimbuta kombo monene mais boulevard rien bon sikoyo lokola bango courant eza te mai eza te bine na bango etoboki eske tokoki kolongola yango te tolongola bakende po nasukisi wana boyebisanga verité